Bonjour, bonsoir, bandeko. Ici, quand nous sommes dans le monde entier. Bonne santé, on a souhaité bien bonne santé partout dans le monde. À mort de confinement dans la maison, de confinement dans nos maisons. Je suis confinée chez moi ici. Et puis, je voulais juste partager quelque chose avec vous concernant Liwa et moi. Il y a Général Makosso. Makosso, non? Je crois. Makossa. Général Makossa, c'est quelqu'un qui se mêle dans les Congosso. Des Congolais, comme ils appellent ça comme ça. Ils se mêlent dans les Congossa des Congolais. Nous aussi, on doit se mêler dans les Congossa et les Ivoiriens parce que Batika a bisoté ce bamoni likambo. Ça la ma vidéo aussi sur c'est ma vidéo na biso. Alors, moi c'est le week-end et ça qui vraiment difficile à avaler. C'est comprimé là parce que après ça takabiso moi c'est na mutuno so muto ayebi Général Makossa ayebi moi sinaye. Donc le grand frère et Lolo Beauté mutuno so ayebi voilà. Et puis d'un coup on a nakota qui na page nae le dimanche, je crois, dimanche ou lundi comme ça, dimanche. Na moni Général Makossa comme na page nae, je viens de perdre ma femme suite à une opération qui a une opération, voilà, c'est ce qu'il a écrit. Et après, ça n'a pas fait 24, il y a sa fille qui a, il y a un audio de sa fille qui circule sur la toile, disant que sa maman est décédée dans la maison suite à une discussion. Oh, il y a bandé qui discuté na grande sœur na ye, et puis maman bango benga ki papa bango, et puis papa bango ye. Okabola ndenge bazo bunda, papa bango sko bando landa beta mwana wana. Et puis maman voulait arrêter son mari pour ne pas que abeta mwana, comme elle était en convalescence. Il y a un coup comme on dit, balle perdue. Un coup perdu là, et là qui moi si akwe, et puis elle est partie. Elle est partie. Akei kaka pour abande ko kabola mobali nae a obeta a bunda na bana. Et ça na ba version mi balé wana ezotambola. Moi si akufaki na hôpital, moi na lobi non. Audio moi na lobi maman akufaki na ndako et puis je suis entrée aussi na page ya petit tuteur ya Makosso, je crois Evolim Sarah. Ya Général Makosso, je crois Makossa, je ne sais plus. Lolo Beauté na kota ki epe a lobi même version oyamwana. A mis presque même version oyamwana. Que moi si abima qui l'hôpital, azaki na convalescence et puis il s'est passé quelque chose, n'est na relata qui avant. Donc c'est comme ça la femme est partie. Voilà. Na moki na koti na ba YouTube ebele na moni bato bazolo ba il faut ezala beta qui est ngwana kufi tout ça là. Et comment on peut d'abord bakobeta moto o ya outi ko zala opérer, a outi na hôpital, je ne pense pas. C'est juste que colère. Et là on a eko lobela eza colère. Parce que makambo ya salaki toki kolobela ngote ma esi ko et puis to kopé ça conseil était aza vraiment aza choqué na minute to kopé ce conseil était on va essayer de se conforter kaka biso batu po ezala kasoki muto akufi pasteur ya kote ya wana te yaka muto akufiti ate yaka batu oyo baye matanga. Donc liwa oyo epesa biso ka ba leçon et puis on va essayer de se fortifier par rapport à ça. Un d'abord na koloba kanda bande konanga ko réagira jamais na kanda ce que vous en a kanda tika kanda nano kende quelque part déplace-toi ce que vous en a kanda déplace-toi ko réagira jamais na kanda parce que na kanda oyo ndeko na biso ayaki na ona pala etindaki ya bandiko ça n'importe quoi comme olanda moi c'est l'obé explication hein ya ba audio yekutu yemo okuta lobaki moi sine akufinde na suite opération donc akufi na hôpital mais moi ana lobi akufaki na ndako to joana no ya mwana parce que ya mwana ndo kioza la vrai po petite sœur ya Général Makosso a lobi yango comment elle s'appelle ici Lolo Beauté a relaté presque la même chose que la fille a dit ici les audios. Les deux audios qui circulent ici, qui circulent. Voilà. Kanda eza mabe makasi. Kanda ekoki kotindo sala eloko koke ko sala na vie na yote. Conséquence ya kanda yango wana. So muto asali mabe.
Kopinire na minute wana te. Même aza mwana na yo. Okepe ko séparer bango amemi moko abimine libanda. Mais lero comme Olanda obeta. Donc ozolinga sous l'émotion, sous la colère, ozolinga o régler des histoires. Tu veux régler ta maison sous les colères, sous la colère. On se retrouver au kwei na babiloko o ekwei linde kona biso. Oyo tomona kaka mingi na YouTube. Parfois mingi alobela makambo nzambe. Moi c'est n'écoute na sina landa plusieurs fois azo sala ba comment on appelle ça ba prophétie sur batou. Et olelo kaka pona kanda makambo oyo ekokoma. Toloba bien ke ezalaki mukolo na ye mutuna mutazaka na mukolo na ye to boite. Mais to mona kato nzambe alakisi biso koma kaka to biso moko kato régler kato tala to mona koma kanda ekokomisa mutu na ndenge ya mutu mususu akufi. Juste po papa ayebaki ko doser kanda na ete. Bana bazo bunda eza mabete ko séparer bango. Mais aux obligés ko landa parce ndenge balobi na ba voice wana na ba audio wana azo landa siko abeta ye aussi o séparer bango bakabwani déjà. Papa na ngai, mama na ngai, tika aussi o séparer bango tika. O séparer bango elo histoire nazo raconter mutu nyoso ayebi yango parce que ça na réseaux sociaux. Et en général makoso oyo moi c'est na utiko kufa utiko tika biso samedi passé vraiment paix à son âme. Mais nga na makamu nyoso wana ezoloba na réseaux sociaux nga linga teke o batno so basiba lobeli nga na ya kolobela ngo na yaka na ya kopesa leçon morale na talaka eloko place eloko no ko lobela likambo o ekweli biso nga eloko oyo tindi nga na zonga na ya kolobeza likaka kanda parce que soki otali ba audio wana bien eza kanda etindaki akoma na niveau wana. Tomona kaye ate yakape babenga epe pasteur je crois pasteur ate yakape moko ko mona zo bina ne ba musique neti ba yo pe ba pesa yo un jour na mona ke abina ke ngo makazi apesa asala ba comédie moko a prêcher moko abeni ne ba musique ya mokido ya asala ne ba biloko bongo. Moi ce n'est pas na landa ya osala ba prophétie. Mais le problème c'est quoi? Kanda na ngena ebisa bandeko nanga je voulais parler à quelqu'un maintenant là que au moni place kanda et memaka. Toloba mukolonesi kokaki mais soki mobali ne peut-être abeta ka alanda ka beta mwana wana te peut-être pe mukolona ye wana ingaki ezala pe lobby to walingaki alala inga blexata ina inga lala akufi ata na pongi tala place kanda emema abiso tala place kanda ememaka parfois. Donc je voulais dire à quelqu'un maintenant, je voulais dire à une personne que to evitaka kanda na bomo na biso ko tika ka jamais o lala na kanda, ko tika ka jamais o sala inere na kanda, ko réagira jamais sous l'émotion, sous la colère. Ce que omoni ke oza na kanda ko réagir te. Ndenge balobi na audio wana, bana babande ko discuter. Mama auta kine na opération, moye a kabula bango ezate. Alors, abengi mobali na ye, mobali seki mobali azaki na ndako te, abengi mobali na ye, mobali ya ye mbala moko abandi ko landa la petite abeta ye. Pourquoi azo manqué ya na ye respect? Or, na colère, okoki ko éduquer mwana toko pinir mutu na kati ya sous colère te. Il fallait que atika eleka. Lobi nango okepe ko benga ye. Alors, tu vois ce qui s'est passé hier. Je n'étais pas vraiment content. Je ne veux plus que ça se répète. Na lingi na mona isu subo sara biloko anate. Celle-là, c'est ta soeur. Tu dois la respecter. C'est ta grande sœur d'ailleurs. Tu lui dois dire respect. Et toi aussi, c'est ta petite sœur. Je ne veux plus que ça se répète. Mais il ne fallait pas à réagir na minute wana ko banda ko beta bana ko landa ba. Oh, au moment où la femme venait, azaki na convalescence. Et là où j'accepte aussi la version de la fille. Parce que sa tante aussi a dit la même chose, Lolo Beauté. Là où j'accepte la version de la fille, pourquoi? Parce que lui-même, il a écrit dans sa page, il a écrit que je viens de perdre ma femme suite à une opération. Or, la femme là devrait, c'est sûr et certain qu'elle était déjà à la maison. Donc, la version à Baneza, c'est par rapport à quoi? Parce que les jeudis, la femme est décédée samedi. Les jeudis, cette femme-là a fait un direct, là où elle parlait et puis elle dansait. Hein. Elle parlait comme elle parle toujours. Hein.
Elle parlait les trucs de Dieu. Elle enseignait la parole de Dieu. Et puis elle-même, elle a mis la musique et puis elle dansait. Les jeudis. Donc elle était à la maison. Les jeudis. Et avec les jeudis, les vendredis, samedi, elle est décédée. Donc elle était à la maison. Donc c'est la version de l'enfant que moi je considère. Je parle maintenant par rapport à cette version-là de sa fille. Ba papa, ba maman nangai. Bozana bana nandako. Ko réagira jamais. Jamais, je dis jamais, dès que quand vous êtes en colère. Sous colère, qu'on réagir jamais. Sous colère, qu'on luka solution à problème mon côté quand tu es en colère. Kende lala, lobi le recommande kanda no ekiti, solo na muto zala ki na bezo solo na e. Ko solo la jamais, ko bunda jamais, ko silika jamais, ko luka solution jamais. So ki oza l'air oza na kanda. Jamais, jamais, jamais. Parce que ce qui papa na biso général makoso so ki a landaka mwana on a pas bétailler parce que mwana on a mis balé bande ko manquer grande sœur na respect. Je ne pense pas que sa femme allait mourir les samedis là. Toboite mutram tazam kolona e boko ya koloba awa mutram tazam kolona bien sûr. Mais choc wana ba no bazo bunda, toi-même tu n'arrives, tu peux pas. Donc tu sais que tu es dans l'impossibilité, donc tu es incapable de les séparer. Alors tu appelles ton mari qui vient, au lieu de séparer les enfants et chercher de mettre l'ordre, abandi ko landa mwana moko na beta e kaka. Sous colère. Na ye ko condamné awate bolimbisanga, na oloba eloko nga na tirer na kati ya histoire onyoso ya liwa ya mwasi ya général makoso. Bolimbisanga se no loba kombo bienti. Et ça, pourquoi? Et là, on a tiré kaka ezali colère. Sous colère, bande konanga. Ba ki ko expliquer nyoso ba lobi, ba kolinga. Menga susi nanga, problème nanga ezali colère. Ba papa nanga, le tozana bana na bandako. Ata mwasi na yo, ata asali onino, ata lobi onino, ata mobali na yo. Le rozana kanda, entre dans ta chambre, ferme ta porte, dors. Ce que omoni ke l'air tozaki na confinement te omoni ke azo ganga moi au kota na salon na chambre ezate. Kende pas copine na yo. Prends ta voiture, démarre ta voiture, va chez ta copine. Zonga lobby. Donc na katia colère, to réagira jamais, to lukaka solution na colère te. Dès que tu es en colère, okoki kozwa solution ali kambo moti. Dès que tu es en colère, okoki kozwa solution na problème moko ti. Au contraire, a komi ko regretter, tout le monde ko ngazolo na pas signoso. Pourquoi? Parce que ceux qui ba zongi sakatan si mal ko zongi sa minute wana na sima. Moi je m'appuie pas à ce que les gens disent. Na ma vidéo belé ba bazolo ba oh omoni yem to abomi moi sina ye, yem to boyena boye, ye boyena boye. Nga susi na ngaka ezali moko. Un d'abord mensonge wana azam musali anzambe ndenge alobaka. Koko sabatuke moi sina akufi sous l'effet AOP. Dans la salle d'opération. Et puis, Dédé, colère, wana, ko solution sous colère. Et c'est ce que, parce que tu peux se conseiller na minute, Aza vraiment émotionné, Aza vraiment emballé dans la souci, Aza vraiment na kati a souci au perdre moi sinae, parce qu'il ne s'attendait pas. Donc, na minute, tu peux se conseiller. Maman Tatiana aussi, tu peux se conseiller, parce qu'elle est partie, elle est déjà partie. Conseil tozo to lo basiko pona biso batoto tikali. Eza kaka soki ozana colère, soki ozana kanda, ko lukaka solution te, ko lukaka ko réagir te, ko lukaka pe batu ba mona ke ba ko mona nga ba ko sentir ndenge na kanda. Po kande zalaka ya munguna, kande zalaka ya satana, kande ya kapona ko bebisa, kande ya ka ko panza. Comme il a réagi dans la colère. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Moi, c'est comme Lukasiko a séparé. On peut dire tout ce qu'on peut dire là-bas. Mais le problème, c'est quoi? Son mari était en colère parce qu'il y a Kuta Kibana Bazo Bunda. Babenga Kibana Bazo Bunda, Ayaki Malamoko Alingi a manifesté Kanda Naye, colère Naye. Et c'est ce qui nous a amené là où on est aujourd'hui, à perdre moi Sinaï. Donc, on peut se conseiller parce que ce n'est pas le moment. Il est vraiment bâti. Il est bâti, il est vraiment bâti là. On ne peut pas donner conseil maintenant là. Mais tozo fortifier na biso ototikali. Que to tirer les sons à Katia li Kambouana.
papa na ngai ozongi na ndako ata mama bengi oh awa mama abino aye azobundisa ngai. Où tu viens, quand tu viens là, kolukate ke oluke la bango solution bandi ko sonesa mama na bino. Pourquoi yo ye awa tout oyo bomisa mutu pamba? Parce que sous la colère okoki koluka okoki kozwa solution eloko moko te. Basé la colère ekita. Kanda no ekiti bolali lobi sikondo ekoloba. Aokepe ko séparer bana wana et puis azui ata mwana moko o ya mukolo abimi na ye azongi na place ye azalaki. Après baye ko zonga msusu na si alali lobi na tongo siko ofandisi bango bando pesa bango conseil. Donc conseil nga nazalaki nango ka yango wana. Na kati ya likambo nyoso to yebi yango. Nyoso ya général Makoso, soki Makoso, général Makosa. Bolimbisanga pona kombo. Oh otiko kufisa mwasi na ye ya Côte d'Ivoire to yebi ye alobaka surtout makambo ya coronavirus yoyo COVID-19 asali ba video ebele, asali penza ba video ebele penza. Bele penze bele a ko éveiller ka ba tout ça là to ebi et puis tout le temps aba azalo sa ba vidéo mingi aba do sa pe na moi sine Tatiana na mututu ayebaki sa femme. Elle avait l'air d'une femme vraiment soumise là, une femme soumise, une femme qui ne parlait pas beaucoup abande ka ko seka et puis osa ba prophétie na e mobile na mobile ne ka ndenge to ebeli bango. Maintenant likambo oyo ye kokoma pourquoi? Parce que il était en colère. Il était en colère. Alinga ki aluka solution na katia colère. Donc si tu es en colère, mon frère, ma soeur, dès que tu remarques que osa monter, osa fâché, moi non apesi au kanda, kota na chambre no lala. Mobile no ayebi so ki li kamuni no pesi au kanda. Mama kota lala ko répondre te. Parce que ce que ozo linga o expliquer yeke na ko lakise ke ngana na kanda na ko lakise ke ngaba sakana kana ngati. Mama satana profita ka l'air tozana ba kanda, l'air a colère. Ta ninga yeko kabola famille to bando mona ngo penza, famille moko exemplaire parce que abande ko afficher moi sina partout tout le temps partout. Ta ninga satana ayeka akoti kaka na colère na yoana. Sa femme est partie. Peut-être pour na ko banga eloko wana somo eloko ango yango alkomaki ke moi sine akufi sous l'effet ya nini. Sous la table d'opération. Au moment où elle était déjà à la maison, elle était déjà sortie, elle avait l'hernie, c'est les audios l'audio de sa fille, que la maman était déjà sortie de l'hôpital, elle était en convalescence. Mais son chose de mon qui j'ai dit, vidéo moi sur ana, asala qui direct, et na YouTube na bango, c'est beaucoup de YouTube na beaucoup tango. Asala qui ango j'ai dit, elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui est malade. Donc, ils ont la convalescence, ils ont une opération, il faut faire un nanda, tout ça. L'air, c'est que bana bandiko soana, bana baswana na bango, bana babundaka na bango, bana ba diskitaka. Ce baza 3-4 nanda ko ba diskitaka. Siko yo para okiko se mele penza te ke na niveau ya obandi opinir kaka moko na minute wana. L'air yo za en colère. Mon souci c'est quoi? Ba maman nanga ba papa nanga dès que tu es en colère, ne réagis jamais, ne cherche jamais à trouver une solution sous la colère. Donc message ngana zalaki nango pona likambo wana yango wana to evitaka vraiment na ebite ndenge se passa ikuna na ebite selon audio ya mwana ope tante na bango pe lolo bote a répéter ka les mêmes choses abande ko séparer bana bande olanda mwana ya muke ya muke alinga beta ye pourquoi azo soigner sa grande sœur na ye. Donc comme on est kabana ba discuter na bango na ndao. Siko papa comme Olanda azana kanda na ba bengi ye ole atika kanda na ye vanda akosambisa bango lobi. Po ba ngepe ba la na bango lobi ba kosamba makambo wana. Mais alingaki a tout prix na butu wana. Abimisa colère na ye, aluka solution, alakisa bango ki azana kanda. Oh bande konanga na kati ya kanda nde satana profitaka ase glissa kaka wana. Lero za en colère ase glissa kaka wana. Ozui message moko be muto atindi yo message azo finga yo. Tika ngonano. Zela kanda na wekita. Soko moni penze monter yo, fait monter yo. Omona mtu supeza loko type téléphone yepe bande finga. Yo ko yebisanga nini. On a osele vidéo après ko sala vidéo. Osumuki pamba. Video ana pe ko tika la tang musu na vi no mobimba yo koma ka lero problème bimeli yo bo alba ko bimiselo ba vidéo ya makambo ya mabeo bande ko sala. Tala mama na biso Tatiana, mama na biso mwasi ya nini
ya général Makoso. Makoso. Biloko ezo bimisaka ba témoignage ya bien. Tu vois ça fait du bien. Ba bimisaka mikolo bazo bimisaka ba vidéo na ye place abande ko nani. Ko partager parole ya Nzambe place abando sa ba prophétie na ye ba vidéo ezo bimele yango wana. Do elakisi bolamu ba biloko abande ko sala. Place moko te na moni mutamisi video mwasi wana aswani sa abatu mwasi wana asala ba video ya mabe mutukuto asala ba video ya ba polémique eza mobali na yeti. Donc biloko yo sala ke ko landa yo après kufa no mona ba biloko bande yo sala ya malamu bato ba komo loba si kwa azala bien azala iboye. Donc to lukaka to pesaka temps soki ya si tu es en colère. Ko réagit jamais en colère. Mutumoko ba bengi yo mutumoko asali video kuna fingi ay bo pesa nga caméra na nga tela nga caméra na nga wana wale. Yo po loko cho bandi ko fingi. Oso bo sa ke video ane ko zongi lo lobi pi. Lobi le ozana po me chaka bazongi sango. As finga kabatu, azaka impoli. Donc, to tika ko réagir na colère. Les rozana kanda. Laisse tomber. Zela kanda no ekita. Meilleur médicament ya vie ya mwana. Ko réagir ka jamais to kuti bana bazo bunda babuki na ba panzi télévision. Si ya moya ko séparer bango zwa moko ko se na chambre no kanga chambre bolali. Ko yebi se pe lo côté. Lobi sikole kanda no ekiti obani sikoko lakisa bango. Parce que moi essayer sopani ozong sango société ozong sa télévision mona bukite. Mais ba parents so balingaka azolinga à tout prix ala kisabana wana ke aza en colère. Ala kisamo sineke naza na kanda na makambo wana osalaki. Okoya ko sumuka parce que diable a profita kaka wana po kande ute pa munguna a profita kaka wana. Lelo nde kona biso chenene Makoso azolela sikodo ezolekele. Ngana bando sona nde na bando beta nde bana sikoyo komi mwasi na nga ko ya nde nini. Ouais, il y avait les bagarres dans la maison. Satan a tellement qui déjà na machette. Place quand des ali diable azalarawana. Donc sur audio ya mwana ngana mona epena bi wow ba pesa ki diable nzela makasi. Bana ba okyo swana na bango poto okyo condamné bana te bana ba diskitaka. Mais yo mukolo lero ko ya yeba ndenge o calmer na hémorragie wana. Ozu mwana moko bimi na yo to kotie na chambre na bango kangi mswana obisio to solo alobi otiki. Mais l'air zo luka solution ka na minute wana. L'air yo moko za déjà monté. Yeba ke diable a profita kaka wana. C'est pas tous les jours au moins le premier jour sala ki yango likambo moko elekana ki deuxième jour. C'est sira sala kango beta ka bango soki babundi. Mais lelo tala ndenge esali. Et memi bomo ya mwasi na ye. Pourquoi? Parce que colère ezalaki wana. En tout cas, na ebi na bangote, na okyo commenter sur na bangote, je vois beaucoup de gens en train de faire des vidéos, bazaboye, ba finga ki pasteur, soki nani. Donc tout ça là, moi ça m'intéresse. Ça qui m'a intéressé na histoire wana, quand j'ai vu l'histoire, quand j'ai regardé Nathalie Taliba vidéo, surtout audio wana ya mwana bango. Et puis maloba ya petit cerné lolo beauté. J'ai compris que c'est lui qui a provoqué tout ça parce qu'il a agi sous la colère. Sous la colère, on ne réagit pas. On n'agit pas, mes amis. Ce que vous avez na kanda, tika kanda e fanda, tika kanda e kita. Ko agir na kanda te. Lero mo na kanda no e kiti. Baza bana na obo okima pete, oko beta bango lobby. Et puis ko pinire mo nezaka ko beta. Te mo se ko beta a mwana. Awe baki akoyaka beti nga esili esa eloti. Baeba sola na bana ofandi si bango solo li na bango. Mais na ero yo za na kanda ti. Lero basi basale loko mabeti. Okuti ba no ba panzi television. Ba mpenza bazaka oyebo okuti penza television pai panza ni po bazaki obunda. Ko luka siko ero no za na emotion za na shock. Ke ba panzi lo television. Soki olingi obeta bana na o me mangambo. Diable a ko profiter kana kanda na yo wana. Donc to tika kanda ekita. Je crois que moi na zonge l'histoire wana ezate po boyebi histoire wana ya liwa ya ndeko na biso Ivoirien général Makoso biloko alekaka mingi na ba YouTube apesa ka ba leçon morale ate ya kape surtout na makambo ya Arafat onde penzanga na yeba ki ekutu pona zala franc na yeba par rapport na période ya liwa ya Arafat po asala vraiment ba vidéo ebele abande ko défendre ce qui pa biloko abande ko défendre ba biloko ebele na période anenga na yeba ka epe na s'abonner pa na tala ka ye ce que loko ne ko tina mona kango donc
Bazaki penza couple moko exemplaire, bazaki partout bango balo, tu vois penza que couple moko boye balingana kana bango bando linga mwasi na ye. Mais tant ndenge diable a profité kana minute wana. Parce que lui il était en colère, il voulait à tout prix frapper l'enfant pour alakisa mwana kiaza na kanda. O bandeko kanda zalaka ennemi ya moto. Kanda zalaka ennemi na biso makasi na lingi na kota na makambo na bango te. So na sali vidéo oyo, c'est parce que yepe akotaka mingi mingi na makambo na biso ya ba congolais, akotaka mingi mingi na ba base na biso ya Congo. Akota na ba Congo sana biso ndenge bango balobaka. Ce que likambo moko boy base moko eza na Congo mona akoti ya Moïse Mbi akota sala ba vidéo ebele. Ya Eliane pe o mobile na bandola nde na caméra akota pe abeta pe ba vidéo ebele. Yango etindinga na sala vidéo on a sali pe pona bango ti. Yango mona olo bango na lingala parce que na opesa conseil ko na bandeko na eloko nini etei biso na kati kuna. De makambo wana etei biso nini. Okiko perdre être cher na yo kaka pona kanda. De kanda to tiaka ili bosote na makambo nyoso to sa na vie. Na ebi vi na bango te na ebi ndenge batambolaka te na ebi ndenge na mona ka ba vidéo na mona ke couple moko balingana na bango babina ka ensemble donc couple moko ba bien quoi baza couple moko ba seka na bango baza bien. Mais tala eloko tala ka soki olandika histoire o mona ka kanda elo musute. Kanda etindike mwasi yake to to boite ko zala mukolo na ye. Mais Satan a profité kana place. Donc quand si famille ya mwasi wana bakotika eboye, famille soki ya Tatiana bakotika eboye, non? Ba lo bande mwasi na biso na biso akufi. Bako balusele makambo ebele oh peut-être asalaki yango na ndenge ya mabete, abande olingande abeta mwana wana pinire ye na kati ya sous colère na ye. Abande a pinir mwana na kati ya kanda wana. Na mona mwana na azako se condamner zangai po ngai na bande ko bunda na yaya yango wana mama aye ko kufa nzambe na ngai tout ça. Oh mwana psiko tali mwana za problème te. Papa muto bande ko landa siko mwana beta ye. Papa muto maîtriser ki kanda na yeti. Bana na yo, bana mutu musute. Ba obunda. Oh tia bango pembeni ti. Oyebisa yo yaka ko tie na chambre yo kende kuna to sola lobi. Kitisa kanda no doke susi na ngai zalaki. Kaka mugana zuka point moko na kati ya makambo. Kanda. To dozaka bakanda na biso na bandako surtout na période ya confinement oyo toza bato ebele na bandako toza ebele na ba appartement to final na kati ya ba appartement papa na ngai mama na ngai eza biloko musota lika olekisi na otiki na yo oyebisi yo lesa esili so pe ayo kite yo kota na chambre parce que sous colère soko bandi ko agir sous colère okoya ko sala makambo okoya otala ndenge abungisi mwasi oyo alingaka mingi. Selon ndenge tolanda ba video na mais abungisi pourquoi pona kanda kotia kanda ka liboso na olakisa mwana wana ke ngai na olakisa mwasi na ngai po ina abengi copine na nga wana azu numéro na ye wapi na ko lakisa ye to na so kende pa fi wana ifona 6 na elelo mama na kati ya kanda diable a profita ka po kande za ya munguna kande za ya satana to tika ko ajira kana ba kanda te na ebi histoire ndako na bango te mais le natalika na yoki audio ya mwana na ye. Nandenge petite sœur naza ko expliquer lolo beauté. J'ai compris que c'est général Makosunde agir na kanda. Et ango pe sali mwasi donc dans toutes ces pressions là, a outi opération alinga pekisa mobali tout ça là pour akwei akei. Liwa muto zala ka mukebo e mona muto akei. Donc to e ba ko doser ba kanda na biso. En tout cas, leçon ngana tirer na liwa ya mwasi ya général na biso eza ya ngwana. To tika kwa agir na bakanda. Ata mwana asali ni aza mwana na yo. Tika boko sola lobi. Ata azokisi ndeko na ye. Yo le roza na kanda ko loba te zela lobi bobo msango lobi. C'est très important. Merci beaucoup bandeko na ngai. Kose ka na zui na kati eloko wana yango wana. Donc to ye baka ko doser bakanda na biso. Merci beaucoup nzamba lola. Abatela moko na bino. Tokutana na video mususu. Dandeko to doza ka bakanda. Surtout mikolo toza na bakati ya ba confinement. To doser bakanda. A na ville na biso bato yo basokipaka na biloko ya familial ba problème ba couple balobi ba appel donc baza déborder na ba appel po bato baza na kati ya bandako donc oyo asilikeli oyo bazo sona na oyo donc doze kanda na yo kande komema yo esika te kande okopesa solution likambo moko te zela kande si la lobi bo solola. C'est très important. Merci beaucoup bandeko na ngai. Eloko nazalaki nango pona kopesa leso morana na bandeko na biso yango wana ke totika kanda. Kande kopesa solution te. Zela kande ekita bongo o réagir.
Ka zela kande kita bongo luka solution. Zela kande kita bongo pesa mutu conseil. Yo ki pesa mutu conseil ete tant que yo moko za na kanda. Yo ki ko pinir moi na te to moi sino te to mobile na te tant que yo moko za na kanda parce que na sous émotion sous kanda oza bilo comme so ko sala ezakut na maloba pe ko bimisa oyo échoqué pe moi si na yo toute sa vie. To échoqué mobile no toute sa vie. To échoqué moi no toute sa vie. Yesi ko ezala ke bando landa abeta mais eloko ne ko ya moi sinde akei. Nani a perdre ezaye. Pourquoi pona kanda? Donc to doza ka ba kanda na biso. Merci beaucoup bande konanga nzamba dola batela. Moko na bino